information na nyonso RD. Na tinjo lo bate. Ya tika na lo bakaka. Pour ça information. Na quartier ba lo banike akomi muto bakisi. Comment vous êtes responsable vous en a kuna au salaire vous aura un petit rien. Oko ba la tépoiner. Na kuto mbeya mbena na basi kombene na bwe. Tala bana moi c'est dans la wale mi c'était wana na zem nene 4e mwana. Yo bo chili ana. Yo bo china. Yimambe. Voilà. Makambaso yo sala bala bota. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Selon Christ. Ata kutunza mbemo so bapesa ka espace akobota linga kya bota. Ana wela. Kambuni ko papa. Yo ndongo sa boye nga na ajo na komi na ngo boye. Noko zo bakokote. Ndenge na za eza lisumu na yaka boye bokilo la mbeli nga fufu na lieba lenge linga pe. Ya lisumu. Est-ce que ça a sens? Si bakata to yebisa nga ke bakata o ke. Nako na botaki na bandai ko sukula na kataki pe na bandai ko benda ngo malamu poso ki mwasa za sepe. Oui bakata o ngenga. Elo lesa ngo ba oke ko nga basi. Nazo yo o sapenza mobali ndongo za wana. Mama mona na ka. Mona na ka posa na bino na yebi passe o bozoka pona nga. Na yebi si bino ke bokozala ya ko sepela na kozwa mwasi ya malamu nde na kota mabondeli na nga ya 3 jours na yebi ke Nzambe ya ko répondre nga. Boni po olinga mwasi o matalikolo mbe tuseke bandoko za matilinga o matalikolo mbe to tuni Nzambe olingyo kito tuni Nzambe olingyo salo tuni Nzambe olingyo le kabo tuni Nzambe boni boye boni kokosa biso pe makasi yaka il faut vefene be église ni bo sambela wana parce que be église le comme na makambo ebele yo koti muta ba science te yo yo comme na ba science te yo comme ça sodomite yo comme ça sodomite Mama, ngabete omoni ngam kola ko yana ndako ndoko yeba makamna ko sala soki na yana kuti mo site yo ko mona ngai yo R10 so comme ça sodomie keba yo za mobile oza mobile ba sala po yo yaka jamais ba ko yaka yo keba na sodomie là-dessus que Dieu te pardonne que Dieu te pardonne Dieu te pardonne Seigneur aide-moi Seigneur yaka mama yaka Pardon, bien teint. Faut changer. Mon on peut aller balayer le charge sur le R10. Boni. Na yebi mutu te enkonye kotela na kula Mama bima na ko bana yo R10 Yenga boni bozo sala shamba bina wana o kule na cuisine wewe ndio kwa mtu wewe mtapesa na kwa kutokota wewe pela shamba wewe shamba bana dia R10 zomo na ngate mama lekana yikasi tebe yo tamu nazo songa na lobi dada lela ko bongisa makambu kuna na so pekso si mango yo la muswahili ya so bino ba fetia kini bisenga ko sa ba swahili tai R10 yakari Zelanon R10 trop c'est trop yo trop mo suspecté yo mo ne ko muta sodomie yakari na sur de la décision yeyo dada international moi sinon yeyo ba yeyo maman nga linga ba international te yo ki ba linga ba sœur en plus moi si maman bo meme linga nga mata na chef tango nyoso tala boye vraiment mipende ya boye nde misaka mobali non respecter yo mupende zo négligeango mupende kitala maman il faut na kutana na Nzambe na sula na papa yo na kutana na Nzambe apôtre Paul na bongi na ngai soki eza yo mto bongi na ngai ngabe mwana asa ya c'est pas un problème yakari yo comme ta science maman Zela yakari sivu yakari yo R10 na yo ko na yo ngana to ta kikoso ngana na ta so ko telemaka pour makambo comme ça comment les na komo mona sata na zo mato na mutu amatanga na sata zo mato na mutu aleka na zo respecter oza mama na ngai bozonga na boyi mwasi na boyi ye eza ko abongi na ngati ngana na mabonde li il faut na kuta na ko nzamba lobi na nga boniko yo leki mibali mama na respecter yo ngape na respecter so ba linyo komona ngazo ba noter papa oh là ça non mais la ligne au temps bongi na ngate na mepende ko liboso char na matano koma dit zelo kimia zela no yo na mona za mo de to o sepe frère Christ mama oncle kuta mekanga na boya bongo ya ko mitike ko na kuta boya ngai yango pese pa yo zela dada chikele sala na chikini
Mais va mon soki va bilo tout de ça là. Ça là no checking. Yo c'est pas checker yo. Ça là no checking na lobia. Basa no checking. Saint-Esprit a pardonné bino. A pardonné ma. Ça là no checking. Que no luka o bongi no na mipende na boyo zo sambwisa boyo zo libala koma. Moi ça zo luka libala boyo koma. Ta maman na ndenga zali. Yada kota na ndokuna. Ah oui, c'est si calme. Kota. Obo yeme asa ka checking. A checking nga. Mama kota. Mama kota nda. Mama kota. Boni boni. Mama na zo. Yo sanengeni. Dans tout yo sanengeni. Yo andeni. Osama boni. Parce que dokota l'église yatikali. Non, répondre. Asa no checking lelo. Lo ba checker yo. To ye ba bien. Na boyi. Tondiri ko boye mais asa yo ka checking. Na ba checking. Na ba so bilo ndito e fo. Ata la kaka soki mobali zo ko te. Checking. Ata na sa mobali na sa moi cité. Osana ngo. Ikambo sande ozotel mata. Osaya mote kwani. Nzaba pombo na biso na famille na biso. C'est pas normal. Na kisanga sina sa mama na olakisa. O utiliser mote kwani. Na mona yango lakisa. Mama umona to. Lakisa na mona ta ya suka. Na koli na yeba soke sa nzoto te yo ko simona nzoto te isa. Zakari checker on note on a suki. Elle position nini? Elle va ni position nini? Okoko si maman anote maman. Nzambe na yebi ko tikaka ngai te. Nzambe na yebi ki o répondaka baloba lukaka yo Seigneur. O répondaka ba o balukaka yo Seigneur. Merci pour pesinga oya bongi na ngai. Merci pour la kisinga oya bongi na ngai Seigneur. Pour o répondaka ba o balukaka yo Nzambe. O libota na ngai pesinga ezalaki yango te Yahweh. Yo la kisaki oya bongi na ngai Yahweh. Asa ya pembe. Asa ya pembe. Asa na mbongo ba angelou. Asa pembe Seigneur. Asa pembe. Oya bongi na nga. Ye na kotonga na e foyer. Mama bana na nga. Mama elibota na nga. Oh pasteur Moïse Mbiya lobi. Ye oyo. Ye o na bomba kala. Ye o la kisanga na bandoto. Ye oyo. Ya motema na nga. Ye oyo. Mopanzi na nga Seigneur. Merci pour pesinga wa bongi na nga. Merci pour pesinga wa bongi na nga Seigneur. Ye oyo mopanzi na nga. La chair de ma chair. Oh Seigneur. Ah merci. Samba yokio. Atlaza pembe. Oza nyonso ya bomoi na nga. Merci pour pesinga o na lingaki Yahweh. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Afana no yeye mama mokonzi. Yeye mwasi na yo. La ye bébé. Yaki kole la noe. Na lola kuna nzamba otinaka. Kita. Mwasi no mama no aluka mwasa pembe. Mwa mki. Mwa banienu. Pour répondre à Yahweh. Yé on a lukati. Yeyo. Bavana. Los de melos. Loso de meloso. La de pembe. Mais quand tu as pembe, tu as magnifique. On a pembe. Seigneur. Merci, c'est. Yunan. Hein? Ozanani. Moi, on t'a matiné. Manda kuyenza matino mwasi ya mgomu kie pembe. Nenga kuna zena comme non ça na lo lenza bapika kita. La place ino de la opuyebo ya onaye. Ezanga tenge ntango so ponde la bonanza mbaki kolela. Oyo na ne kusula na ye. Eza yuki. Oh, mama boni. Bien? Non mama na ye. Ngai inde sabwe. Ngaza yana ndola. Siko ntango so ponde la bonanza esale bien ki. Nzambe ngai azali na posa na bima. Nzambe esimamite aida kienda kuna eba erdisi po asa posa mosa pende vo mki. Qu'est-ce qu'on est si nzambe ngaza makambo osala. Nzambe abite na yana nu na koma mwasi na ye après toyeba makambo osala. Siko na ye akoma wala amisa nzambe lokuta. Est-ce qu'ils ont le sens papa na ngai? Dès le mois awa oboyi. Yo moko nzamba tindele mwasi. Okoma boya lisusu. Yo lobaki osaka makambo nzamba olobati. Siko nzambe awa lobi. Elo nini yo oboya lisusu? Mama, nasambeli nzambe alakisi nga bien mwasi oyo abongi na nga. Mais eza oyo te. Mwasi na nga aza pembe aza mince. Azo mpe élancé. Eza oyo te nzambe alakisi nga mpo na baangelo mama. Eleki ofinga nzambe. Nzambe atilaka mwasi ozali na posa na ye ozoboya. Makima bapa nzambe po ani. Regardis.
Maman, na ko décevoir papa. On décevoir papa te sko yo lingi mwasi. Maman, mwasi na nga zaite. Omoni ozaboy olinga te. Mwasi no yeyo mama ngam na poni yo. Nango zabo tikala na ndaku oyo. Okovanda wa na posa bakoko boni boy ko. Bakuna ngate mama. Bakuna yo lingi guya nani yo za guya nani. Ngaza gube nte. Guni yo lingi. Oza lopo nga na lingi te. Yo za mensi te. Oza ilonse te. Na osama kan papa le bilaya nga ye pona yoti. Na vision na moni yo te. Ngaka no mo na vision. Na moni yo te. Papa posaka te. Dadi posaka te. Le roi posaka te. Oh Seigneur. Tamba posaka te. Monu ngande na zabo nazokete. Mama na tikyo awa ko bima awa te. Oyo ndaku na yo kota tina kata ba chambre nyonso contrôler. Oyo na bala yeyo. Yeyo. Zo décevoir moi. Te na décevoir yo te mwasi yo. Na ela ke mwasi olingaki. Na ela mwasi kitoko dada. Mama. Wana bongi na ngate. Bonga na ngati kaso abongi na yeyo. Merci beaucoup. Ngala lingi ya mama. Ngala lingi yo. OK. C'est bon tikala wa ko bima su ata. Wa sepeli na oki. Ezanga te mama mtakwesi. Ezanga ndi muna kwesi za mama te. Etalinga ke. Ngada na osama kan papa lobi atini na lati musika. Yo kasa bula utalela kwa yeza peke. Menda na lingi yo te. Ko ta lo leta oyo bongi na ngate. La sali ba accident ba escalier lola pona kida. Yo uti lola. Asani eza bina na nyambo na uti na lola. Jésus, non, Seigneur, battez la colline, voilà.